Maimona mama Ali Maimona I'm so Ali Maimona mama. Praise the Lord. Bienvenue fidèles internautes de Alma Congo TV, j'espère que vous êtes très nombreux en train de nous suivre. À la coutumier, la Benjamin de la presse, Manela ici, je suis toujours là avec votre espace info à la source. Et là, je dis un grand merci au Dieu créateur, le maître des temps et des circonstances, parce que si nous sommes vraiment vivantes, c'est grâce à ces dieux-là. Parce que la santé nous a un peu dérangé, mais Dieu nous a fait grâce. Je dirais aussi un grand merci au PDG Ali Maimona, papa social. Hein? Donc, dans le royaume allemand, tout ça là, dans le royaume moko, oyo, aza, akozala. Akozala kaka à moins que mukolo na ina sena mabele o ya nzambe koka mais tant que mukolo ngo kokoka te akozala kaka na ngwende na ye hein et à roi na kati ya royaume allemand. Et là je dirais aussi un grand merci à mon DG hein na benga mingi mon DG aza DG na biso nyonso, mais moi je préfère benga mingi mon DG parce que c'est mon coach vraiment. DG Firé hein tema ya maman Nicole, vraiment merci pour na coaching, merci pour na nyonso zo sala vraiment pour na biso, et merci na bino nyonso bolanda biso vraiment partout dans le monde entier. Boza tellement ebele otokoka kotanga bakombo la bino nyonso te, mais bisika bozali boyebi ke la Benjamin na lela biso ya gafo sans bino na simba lisangu te pona loba. Naza déjà na invité na ngai ya lelo to benga kai mingi petit papa petit ya kombo mais misala eza petit te. Biso bato to découvrir to bundingi te ko bomba eka pona biso. Voilà pourquoi lelo to memie na média bino nyonso na biso na bino to juger. Non le bébé était mon invité déjà là, à qui je dis déjà bonsoir. Bonsoir Manela. Na seki parce que là on sait que ben on mona elongité mais on mona bimakati na ye parce que l'air a simba ka wa ya la dégâts et à la pina dégâts on so bino temps ebele te bo découvrir. Petit papa boni mouvement village Bokoko Bakoko ouais boni masolo ya village Bakoko. Ouais, merci pour la question. Mouvement est très bien, mouvement est bien et bikaka grâce à Nzambe mouvement est bien. Alors pourquoi seulement village Bakoko tandis que Bakombo Pezake Beloko pesa na orchestre, pourquoi préférer qu'un village Bakoko? Donc village Bakoko donc norbeta moi le solo moké tout ça moi rapide. Village Bakoko na zwa ki idée parce que Koko nanga zara na groupe folklorique na tawo nanga na zara na mwana moké nazaki déjà ko banda ko yemba basola tsanga barafia tozobimaka na bango moko ba vacances nga nazoke nazobi na tout ça yango siku na sefira ki keno na pesa ngo village Bakota la ka keno na uti et pas Bakoko. Vous comprenez? Donc on a pisa ki yango village Bakoko. Donc si tu comprends bien carrière il y a petit papa Penda Liboso et bandinde na musique folklorique disons peut-être. Oui bandi et pas ya Koko nanga et après na coach yango moderne quoi. Parce que sentiment ni ça là que coach yango moderne, pourquoi pas utikala gino ka na ligne ya folklorique? Non na ko utika na ligne wana te parce que nazali ko landa trop Papa Wemba paix à son âme. Donc nazali yo ka trop na ki Papa Wemba trop yango moni eloko yango etikala quoi etikali yango na bino il faut tout continuer yango. Et quand tu chantes comme Papa Wemba et les gens te disent que on interprétera Papa Wemba bien, ça te fait comment? Bon, ngai moko penza na Santa Kango penza te na lingande batu baloba. Parce que ngana tout na batu est-ce que je chante comme Papa Wemba? Ah, si. Yango ce que ça nga moi plaisir wana quoi. Fidèle internaute, nous voyons tant embellé to lobe melete pour nabi que déjà beaucoup mais déjà soifé yo kae. Na tike l'invité nanga asepilisa biso na bino na morceau moko ya Papa Wemba et tozonga ni peka siko poto solo là. Suivez les images et retrouvons-nous tout juste après. OK, merci. Yonde kozala témoin ya makambo Ali Maimona likabanini na ngai di mwana ya mama melikabanini na ngai di mwana ya mama bakolisaka nga na bapasi ya papa na nyakwa mana pasi ya
la masinyo Maumuna Afrika manolala na nkingo Bonte kinga na zandwa tipo tipo Zela molai oyo zela ya Zanzibar Nakeye na Amerika Ngandemo pa Bateka mana Amerika Bandeko bangai balibota moko Saki bozali kuna Toye banakate Martinique ne nouvelle Californie Lisusu bozali kuna Osati Tinga mamonyokoli na Sud-Afrika Nelson Mandela, Sir Maria Teresa. Paso basala kande kolela mpasi ya baumbu, nalulaka na mambu. Liberté, liberté nanga mwana ya Afrika. Liberté, liberté nanga mwana ya Afrika. Na kolila, na konsenga, yawe yokanga imawa. Oyato Simbani Winnie Mandela. Avec des larmes aux yeux, vraiment, je dédie cette chanson à tous les Africains. J'espère que tous les penda na nzungu wana. Ya ba vers la nenino yoana penda au papa yembela kabiso nzembo. Vraiment petit papa, merci pour nous zongi sabiso sous na beya papa pour nous revaloriser sous africain na nzembo. Ouais, ça me fait mal parce que il fallait papa zanabo moya yoka donc ça me fait mal quoi. De vivant et papa, j'espère. Est-ce qu'il y a beaucoup de besoin déjà occasion d'écouter un abonnement? Oui, une fois, tant que tu as eu ta fréquence, tu as déjà une fois. Bon, Monica Gamutu, Azara Mutu, Azara Mutu, une fois, tu as bon. Voilà. Émotion na ezaki na nini koyoka yo ko interpréter banzembo na ina mongongo na ye. Bon, à vrai dire, papa est mbatikali jamais oyokanga. Na ebité soki batu tango azalaki de son vivant bazali ko yebisa mais tango tokota na ye ezalaki keno po assigner lettre moko ba memela ki po tozo African Star. Mais ye lokola excusez azali na département mususu bon réponse à zongi saki ezalika keno na komeka kotuna parce que ngana na département mususu na komeka kotuna parce que troliana ba gouverneur voilà c'était comme ça quoi. Et tu vas dire que ça, bisobonelo belipeka ya papa vraiment atayo moko. Hein? Na lukango na forçango te. Ezalaki volonté na senga nzamba pesa. Na umeli trop na umeli trop quoi. Na umeli trop pona zwa penza iloko yo.
ekota. Chers internautes, comme je vous avais promis, lelo pena to lobisa e belete. To yo kande penda e belé pour to juger sima. To yo ka susu eloko mi balé biso na bino to continuer ka ko découvrir ko savourer petit papa et puis ba commentaire na ba mituna et ko ya na sima. Petit papa, à vous l'antenne encore. Ebanaki na miso monoko ekozwa rele todo mobima egonzi motambo na boyi commentaire santima elodi yango mokogumanga nasamona ngai se moko yawazangiza mokolo liwa nanga nsima na tika kosiwata yakosima na maboko olowakela yango na forme ya moto elodi elodi. Mi amore, yambi mama, osada bana moto, okoti lokola pema he, we mabumba muolani, zeta malili. Mi amore, monge ya mayo sea, ata obako talanga, miswe kota sateo. Na jijete elodie, na persiste promesse o. Mi amore, maboko manga polele, motema nanga polele o. Na fungoli bisibeli, wana koya kokota o. Na bele liyo manera, viens dans mes bras. Viens dans mes petit papa, viens dans mes bras. Viens dans mes Zakoto bananga bae mia mare mwana ya mama ngalo kala yonde kondenga mako mote malisi ba maloba mosala se kokolisa mae suka dalelie soki papa zalaka na bomoi bana bakota maki mingi wana mama lumba bete ya bakona suka sukuma ya mi mama ota ya mwana moto okoti lokola pe mama mae we bangu olanyo zeta malili mi amore bonge ya mayo sea ate obokota la manela miswe kota sateo na jijete mane na persiste promesse mi amore maboko manga polele bote mananga polele na goya kokota na belelio viens dans mes bras papa, viens dans mes bras, dans mes bras, viens dans mes bras. Moso yebite qui est petit papa, hein? Tout notre yebisao. Toro memela oye, hein?
o savourer petit papa ole na coin non bisiko zali o mi lobelaka po mutema mabe sala na ngwelote tandis que me monde na donc lingo za no mutema polele pambola baninga po nzambe pa pambola po mutema mabe efuta na ngote. Donc on est là avec petit papa. Petit papa, merci pour nos morceaux Oyo ya mi à mort et la chanson là na dédié vraiment na ba réunion ça parce que matin on a vraiment écouté ça ba mourir na ba ben moko. Je sais pas comment dire ça, comment interpréter ça, ba mourir. Na bi ke bo se retrouver na petit papa. To appelle na mo pa on nga beaucoup na po nzemwe mana ka petit mo kuru na mo pa o. Siko mo pa muki azawa to ka pena mo pa muki. Mon papa, mon papa, merci pour la parole. Koffi Olomide, c'est un grand artiste qui a interprété, c'est pas facile. Le petit papa aussi, lui, il n'interprète pas. Yazoui Mapena, c'est sa voix. Yabota Manango. Tout à l'heure là, j'ai eu le temps, mais il avait ça. À travailler à travailler en prévenir depuis papa Koufa. Ils ont interprété Banzemonaï, mais ils ont interprété Voiti. Là, tout le monde est bien. Donc, c'est pas facile. On s'en marambo. Vraiment, de la bonne musique. On a profité rapidement. On a petit papa. On a eu le temps vraiment, on a eu du temps et on s'en marambo plus de 17 ans. Plus de 17 ans, c'est 20 ans plus de j'ai coquine marambo. Donc vraiment bah début Ali Maïmona grand prêtre vie marambo kota yango s'il vous plaît. Donc tout ça pendant le beau moko. Tala le beau moro et aussi manzongo et ma famille n'engani. Donc il faut que mara ami balé utiliser force. Le ba force na biso vraiment za mukine c'est ba boss fabu ba bundi trop. Donc ba vient ngai mettre waga a bundi trop pour les lots Manuela za la tape meni bodo. Manuela aussi en plus il peut sous sa bundi fort pour la petit papa et on te sengi vena biso Ali Maïmona grand prêtre unique à son genre ngana zo benga e batutu donc il bazaya yi biso pe tozaya yi quoi aider biso et vous allez bien quoi voilà quoi. Merci bolimbi sangane no benge petit mopao comme on est petit mopao taza pe petit mopao c'est juste rapport à memi biso na assiette vraiment ya mopao na nzembo donc yango to profiter kana cadre wana to benge petit mopao jeune. Pourquoi pour que nous bitumba ne ba jeune nyos ba comment que nous bitumba la maison mère que nous bitumba na quartier latin que nous bitumba c'est wa poponi no kaka ou mais la no kana ngwende ya petit papa. En fait, tout ça a une ambition nganaï bandi les lotés tant on a une groupe à vie tout ça a belé ba master tout ça a belé ngai kutu na bana vraiment oyembati je bena on a yita mususu na zo yimba bomona yote zala kuna vi mena za igana susi wana zo ya ba répétition et puis comme à un moment moi 2011 2010 na komi sona ire pe bo na komi pe ko paté quoi vraiment changa peka et tant vers Mochanga 4 on met un concert musuta musungana yi moi tam sur 3 personnes on vit pas ailleurs c'est confié dans ngai bon toi c'est confié dans ngai vraiment malgré mon vie n'a rien ils sont sur ça pas si on a rappelé na vie dans ngai donc nous avons méga idée biso un jour te se retrouver s'il y avait pas tu avais pas Koffi Olomide ou s'il y avait pas Weranson ou JB Piana musique ngai zalate l'artiste benga bazalati donc tout les mana maya misu na biso mon la bougie quoi c'est un peu ça quoi. À féliciter à mon amour jeune musicien on dit mané pas si tandis que les jeunes bon ta facilité tchaka boy na koma mais y penda boy ni ba tchaka boy na koma y penda linga travailler na sueur na ye à bénéficier nango donc vraiment ce sont des gens à féliciter vraiment bino nyoso bolinga ka de son vivant papa Wemba akufa na nzoto atika biso. Mais na mungongo nzamba sali biso moi grâce to retrouver ba petit papa boza bino belé yom to juger biso yaka petit papa te baza son engage que toi to boy te baza na bango belé mais la minute to beta ndeli solo ya petit papa ate pa nzambe batu nyonso bakota ndenge moto nzamba pambola mutu na ton na ye donc bana bazaki na ton na bango baza pe na ton na bango petit papa pe aza na ton na ye to pe ses chances psycho e comme ton na ye foma bino tamité malamu na bike bosilité boze belé otaloka ba Isaac Packer papa na Alicia vraiment depuis Paris wana batamité malamu bozali ba Brigitte Anani motema ya Jean-Claude Loko mukolo vata na ta Paris vraiment la grande dame ma solo et ngoyo bino batamité malamu petit papa zawa bo valoriser ka beaucoup po bo lingara vie surtout que doza moi na
yango to yambi petit papa nazongi non ngamba petit papa to solo la susu ma solo itali kaka village Molokai village Bakoko bon mais mabiso wapi village Molokai yango nde sali village Bakoko village Molokai sali village Bakoko en esprit parce que pour interpréter moto ya kufa eza des esprits différents. Vous comprenez? Esprit et Koufi, esprit Moussous eza na bon moi. Donc c'est ça. Village Molokai yango nde sali village Bakoko. C'est que eza question il y a moins curiosité parce que nayebi ke biso na ba congolais mutema nayebi te soki ezalaka te to yokango nano. Petit papa, tu chantes comme Papa Wemba. Est-ce que ça peut arriver aussi parce que le groupe Papa Tilelo est allé. Peut-être moi mon gongo ya papa et sangaka. Est-ce que ce qui est arrivé les lots qui opportunité pesami basé petit papa va imposer dans ta vie interpréter papa. Petit papa ko arrondima non bongo charge ba petit. Réponse sur charge na bango. Je ne crois pas. Mais naïbité quoi. Tozo bundana na ba petit to luka moye to buka ta mambo mango poto umeli. Naïbité. Réponse nga bongo charge ba petit. Voilà. Un partenariat. Petit papa na Viva la musique. Petit papa kana nangbendi na bisika zali. Viva la musique pezali mais moi ba netolo barati moi ba crochet. Petit papa ya kama koto. Calez-moi awa. Petit papa pe soki peza na Viva pe kuno ata na besoin ya 2 ou 3 mitu olo ya loko tape kuna oye na kati ya petit papa. Donc boza na bino village Molokai na village Bakoko. Mais soki esengi ke bosala ka moi boye. Est-ce que ekozala pe? Non, wana ekoma lokola tokomi ba bizo bazo bate. O ya zui ya koto, o aye ya koto, o ya zui ya koto. Non. Ngai nazo sala befort. Na ba petit na ngai village Bakoko yeye ba na etambola na voix ya papa parce que moi je présente na image. Na sa image ya papa Wemba na lobité que non pour na qui ne ko intégrer Viva la musique non. Moi j'ai mon groupe à moi. Village Bakoko. Donc avec la voix de Papa Wemba. Donc on est dans Makamususu, ça n'a rien à voir avec Viva la musique. Non, c'est juste des questions parce que quand on avait parlé de Petit Papa, il y a des autres qui vont pourquoi pas intégrer na village na Viva la musique. Voilà pourquoi net ngai manila na juste capon entre yo na ba melman na bino. Ngala zuka awa na memi awa. Donc on est qui mituna na bango balinga ki baye ba donc ce qui peut être occasion peut se pesa milelo peut pas na ba mususu pe no ba bundela pe Viva Tilelo ba ko se décider pe ba tepe ba force na bango qui était Petit Papa ni na donc le quoi des gens se répondre à la question j'espère que ba yoki. Donc Petit Papa soko linga bo sunga na ngambu na moko si j'ai bien compris. To yebite à venir à lobby ndenge me makabatu na yebite là je sais pas quoi. Je sais pas vraiment, je sais pas. Ah oui. Maman ya makasi ange mlefu. Ah boubou nyama seko vraiment depuis Turquie mon grand. Au moins maman au niveau ezoko ma petit papa niveau mon même so calculer combien boulou mbutu awa. Petit papa mi to ko sepesa biso na nzembo nini pinda to lela lisusu to kanisa pinda papa makasi. Omoni ndenge zabwe photo zongi sabatu nanu place papa bandaka penza ba voix wana ya o ya kalawana parce que il y a plein de Papa Wemba. Il y a plein de Papa Wemba. Mais moi je vous assure que non. Oza penza na Wemba ye moko liboso na yawa. Tozo ke na santa. Merci beaucoup mon PDG Ali Maïmona. Je dédie vraiment cette chanson à vous mon papa. Hein? Papa social, notre député. Dans les 5 pour 2018, on demande si maintenant. Kozala na papa oyo. Hein? Abundaka. Bisope bana na ito landaka ka musala. Au monique. Toza toujours wana ka to se pesa bien na misala. Vraiment to yoka petit papa et tozonga kaka tout juste après. Toi ma belle africaine, ah c'est
nalela santa au moment où bolinga papa mbana moni ke nzembo esali bino sous plaisir ezongisi bino susu na ba ne wana vraiment bokanisi susu papa bokanisi susu ba danse to moni awa ba ne o biso ba tozaka nanu mikie mais bino bokolaka déjà va biso o bo savourer musique oh j'espère que sali bino sous plaisir un petit papa to comme vraiment na suka ya émission j'espère que ba découvrir petit papa lelo Nini petit papa koloba petit papa ko sa projet j'espère que vous avez un projet album peut-être ou bien ezaka ka ozo kaka ba nzembo ya papa ça projet album na biso moko il faut bima mais citation ça ba moyen donc nazo senga kana batu yo ba soutenaka batu batala biso apisa biso maboko po to meka osala eloko ebima donc tozo senga kana PDG maimuna loko amona maya lobby donc mouvement ngo nous sommes déjà prêts partout balingi ba betsa biso ba concert tout ça déjà prêt. Merci Nabino Aboyokine petit papa le bio pe mutoro ya kine onde bozana mnoka zinga la poto so moni loko sa les até olukino ka petit papa o vanda noka boye otenoka production yo moko ekoza na pe petit papa so utine ka kinenga savourer petit papa avant dine ka petit papa yemba kapo ozongisa ele so na bawana non et ça problème te ça problème ya ça le contrôle problème c'est le contrôle ya sunga la numéro de téléphone kamba moko na muto alinga savourer petit papa privé aye moko donc depuis penda place aux alliés oyo mtongo sunga petit papa de loin bisiko aux alliés bino bozaka vraiment ba mino bato bozana lito ya musique o bozana posa ko sunga bato pe bosunga bato ti lelo pe bino bato moni bo savourer musique personnelle yo moko zana terrasse na yo ozana au moins espace na yo musique ceux qui mo chaque dimanche ceux qui chaque samedi ceux qui ndenge nga yo moko ko linga ndenge ko sepela o savourer musique à papa ba na nzela ya petit papa zo pesa numéro contacter ka petit papa bo tracer pena programme nyonso pour na mamnyo son deka système ngo ekoma na ngaka na kin chaque dimanche chaque lundi chaque nini mukolo kaka yo ko linga o petit papa sepelisaka ba nyonso ba yaka ko liepa no ko mele pa na yo obengi ka petit papa malheureusement grada mais Brigitte Anani aza musika soka zaki pembeni mais azui charge yo pour avec lui vraiment j'ai confiance pour ya linga équipe et pour la té dans la big ba grande ba mitema lokwa Brigitte Anani bozé belé ba mitema lokwa Ange Mlefu mon papouche bozé belé donc petit papa zo pesa numéro pour bengaye de loin de près biso to sali comme ça là vraiment papa Ali Maimona sali comme ça là atindika ka biso délégué biso to memeli bino petit papa sko bino mo sakana na petit papa bo sala na petit papa o bino bolingi po biso musa devant na biso to si to sali to présenter bino petit papa les restes etikali na epa na bino moko ndenge bo lambe la petit papa soki na bouillon soki na mosaka soki ya ko tumba soki ya ko kalinga ka bino moko petit papa numéro de téléphone pour la bayo nyonso ba kozala to bazana pour ça petit papa téléphone ezalika 00243 90 37 15 310 wana so bengi ozwa penza CG na biso moko
tozali na numéro mosusu ezali 089 75 29 190 wana mpenza bokozwa kaka baya biso ya bureau bango baza wana mpona kozwa bamakambo nyonso ndenge esalama kwa. Donc numéro ezali 089 75 29 190 oyo mosusu ezali 090 37 15 310. Vous comprenez que petit papa a une équipe vendée, qui peut vendre pendant mon CG, je salue déjà les CG Wanga, malgré tout bundaki mais si qu'on zamba sali kaka, donc je le salue déjà depuis de loin. À saluer vraiment l'équipe Mobimba village Boko, comme otaka ba jeune, ba bébé, dès la guichade de comment nous sommes qu'on assisté ma bébé, donc ba bébé quand il va vendre vraiment Alma Congo TV, l'ongona papa Ali Maïmouna, na DG Fire, vraiment tout pesibino ba félicitations, encouragement et le rognon sur bandé les alaka pas si mais avec le temps beaucoup de fruits à elangalabino. Petit papa un mot de la oh ceux qui s'habillent sur n'antimbo ya papa ou atikara biso wana penande wana nga monde na sengi yango penda po sala nga penda be po mikolo yo to kanisa papa kana nzembo wana vraiment petit papa ba remerciement na baye yo et lo baya suka po to su qui se mission de na oh mais ma biso na fruit de sito beta biso so boyete. Ah oui. Donc liloba su ke zaka toto senga na Ali Maimona donc atala makambo yo abi misape biso baye to bima pe na miso abatu po tala kaka bokuti biso na kata ya palais tozo senga lobi ba mona biso pe na bala quoi. Donc PDG Maimona tamba makambo yo na pesika bana Paris bana Bruxelles partout dans le monde. Donc ba mbote na bino a trop merci voilà. Merci liloba moko ya suka na nga mope ya petit mopao to mesana ne mingi lelo nde bongo petit mopao moi 2 personnes ya yo pende ya yo ya kati rapidement nga na dédicace ka ba sœur na ngai Linda Nyota Mandosi sœur na nga na Paris yobi yoza master ba ya Saint Simon na nga ni banana pele wala ba master na sœur betela bango c'était vraiment na opesa Yannick Moulele beau frère na ngai vi yoza grand poète ba boira yo o makambo petit na yo vi mais mère obito kini to ki na Côte d'Ivoire. Mais le grand boss Ali Maïmona, on avait aussi une surprise pour lui. Frère, comme moi, chanson numéro beau, je sais pas si aura les tontes télé soumis on est mon via ça et là qui est vieux, Bossani Boro. Vraiment, point de boro ça papa na biso boya za la mona suka. Non, c'est pas grave, to banda yango. Nga pena papa na biso na zaka sensible. Na zaka sensible. Atanyo sote to yo kango atamukie et puis to chité na biso na vraiment comme dans suka nga manela ici wa bino et c'est ngezala qui vraiment ko la petit papa lelo petit papa Zalu artiste musicien oyo azoyemba la voix ya papa wemba azoyemba banzembo ya papa wemba mais azape na préparation ya banzembo na yemoko elongo na bapula ye na ye bazo bunda soki biso na bino totie bango maboko ba koma bisika o il faut ba koma parce que awa ezana nuka mukie awa déjà to silisi penda la pesi merci na bino nyonso toyoka moi morceau mukie pour na papa na biso le PDG Ali Maïmona elongo na fondation Alma Mobimba vraiment o nyonso zaka ba fruit ya misala malamu ndebo moni soki penda olingi ba yemba kayo ba sala ka ba sepelaka na yo sala ka misala malamu tobi na ye mopaya alie omboka ya bankoko na ye bibako tunayo na ye bibako tongo alie kasi kanga se motema na yo okanga se motema ngo mawa oh Mandela yonda kozala témoin ya makambo yo mokolo yango na njile liboso ya komata na pepo topesani ole voile alie maya miso ekokita Mandela alie
bakotuna soki batuni yo balie okomela bango te yebisa bango verite makambo tosolaki nasali kobanga mingi noki bakoya kobenga na yo